Terminus, pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Sonanga e mona bato ya ndenge na ndenge. Kudefude na yoka, mokolo na mona yo Fiston. Imaginez na yebisa avec Ozalaka kitoko. Akondi mangate poazo mona yote. Crispin Kafunda. Et moi ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour. Et si na komi locataire ya motema na yo. Karantini na Olingi ya bana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour qu'on remplace au comble ba vie de nyonso ya motema nanga. Popol mukuna. Si un jour on recommence un nouveau monde. Na kopo na kaka yone terminis nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Olingo na yo kaka elengi. Stofungo na maboko oyamanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato bakamwenga. Eza molimo santute na langue molingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps conséquents et sengo neti nezo zambe de temps. Les philosophes. Objectif ya takambalo ekoto na poto. Na linga linga lelo na suki posa. Terminis nanga. Jean-Pierre Bina na Dublin. Aussi bien limeti pembene sa se papa sueno nini. Babo makamoto na petro te pola mbana babola esengi makana yo timabanga. Mvumbi, papa na Sokyo sali bongo wana vumbi moto boli monanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hidrokinone. Sokyo zotambola ba sheri bazo poya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection pana yo. Na sale noni nipondi make na kupendaka sana. Shita kwa cha pelende wenjo yangu. Yaya makambo esala makana mokili na ebite makambo ya ba famille oyo tokosuka na yango ndenge nini ozala en contact na famille na yo problème ozala en contact na famille na yo te problème ya batu ebele bazo ba problème na vie na bango po ba confia misala na bango epai ya ba famille ya likambo ya pasi solo ya pasi epesi ngai mutu ko soit to kobetela yango lelo ekopesa yo pe mutu ko soit yaya. Moi, si na mikili en poto, ici nous sommes en plein Paris, en France. Avant qu'il y ait des poteaux, na Congo-Brazzaville, la Pointe-Noire, à Sombaka, ma belle na ye, pour moi, si oyo, abandai kosa la compagnie pétrolière, pardon, à Sombaka, ma belle na ye, tango akemi mikili en poto, Nzambe asungiye, azumwa quelque chose, atindi mbongo, kasi, ndeko atinda $15,000 babanda fondation kotongela enda ko epa ya grande sœur na ye grande sœur azumbongo wana ale yango kombe ya grande sœur na ye Marise ale mbongo ya Ines mbongo wana le yango asala yango nini asala yango voyage kwa kende bongo na mikili ya mpoto kasi esuki wana te likolo ya mbongo ya Ines yemoko Marise abwakeli leki na yo propre mwana ya mama na eso abandi kotamwa na chaise roulante kasi eloko nini eskoma kikuna eloko nini ezongelaki Marise yemoko tanga salaki muninga mabe yaya yango isoto kosola awa na émission ya lelo yaya pasi na motema makambo oyo ya ségrégation ko séparer racisme eza na niveau tout c'est pourquoi je vous ai toujours dit yaya yebsaka bana la peau noire est la plus belle peau. Kaka lisusu après incident oyo et salamaki na matanga ya papa wa Roma et pa yaki baboyaki jeune garçon to moto moyindo akende kotala nzoto ya nkondo papa wa Roma même na niveau pastoral na niveau ya ba cardinal na niveau ya likolo awa to ke même ba cardinal africain mususu ba cardinal noir ba sa candidat pour la papauté. Eya moko ya ba cardinal
ba cardinal mondele azoko pesa ba collade et pa ya ba cardinal ya ba mindele akomi pa ya mutu mwindu aleki apesi ya collade te. Eske batu mwindu bazala droit batu mwindu bana droit ya ba collade te tala wana ozomona azopesa ba collade et pa ya mindele akomi pa ya mutu mwindu apesi ya collade te asololi pamba mutu mwindu ozomona azosola pamba po cardinal ya mutu aleki kuna a continuer ba collade et pa ya mindele. Quel niveau ya racisme tokosola yango pe awa na émission ya lelo ya na commune ya Kinsenso na ebite kindoki bali komona visa pena boye mwana batobeta bale kwei ake a sauter po azwa bale kuna akwei akufi sur place tokontakso yango awa na émission ya lelo. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyonso tubozwami. Merci la confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo et pa wapi tokutanaka chaque fois pour na ko solola makambo zali koleka na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala. Ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Partout ozali ko anda biso ozala na kipushi. Ozala na kisantu. Ozala wapi. Ya yebisa bandeko papa Fiston si bandi émission ya Radio Lokole masolo ici et bandi tous nos excuses pour un léger retard. To bandi émission na biso ya lelo déjà to bandara 6h mais l'autre qui est c'est 10h, c'est indépendamment de notre volonté. Voilà, il faut pas nous tenir rigueur dans les to bandi retard ya lelo. Ya to partager rapidement, yebisa bandeko papa Fiston si bandi na tongo lelo ko les belé toujours yango na retard le kambote mais to ko récupérer 3 sessions na biso ya mokolo ya journée ndenge to salaka. Ya na lobaka yango chaque fois makambu ya ba famille oyo ya tango na lobaka famille na yo réelle famille on a compris ça. Réelle famille ça li papa donc mobali na yo mwasi na yo na bana famille restreinte c'est ça vraiment la famille élargie et zo nango papa Fiston yo zo séparer famille élargie la famille restreinte non séparer yango te maintenant opinion kaka. Oui c'est vrai. Et puis famille to salaka effort ba parents tango bana batamiki balinga na bolingo ya solo bolingo vrai po bolingo wana etika na tiba kwa mikolo talisaka bana ndeko na yo asa na pasi te soki ndeko na asa na azali na pasi tia pasi wana ekoma lokola pasi na yo soki ndeko na asa na difficulté soki na moyen sala tout au consoler ndeko na yo même aider financièrement matériellement même psychologiquement physiquement moralement po na kimukolo nde toyebaka ya solo soki famille bolingo zalaki to bolingo zalaki te yaya iso to robetela yo sala mbongo na Congo Brazzaville précisément na Pointe-Noire et pa wapi mwana mwasi na kombo Inès asisaki betude na ye tango asilisi betude asedesi tanga bade ko tanga asilisi betude azwaki musala na compagnie moko pétrolière. À l'époque elle avait encore 23 ans 24 ans ba la kuna asalaki na compagnie pétrolière. Alors, et comme ça là que quelque chose s'était passé. La compagnie en il fallait qu'il venga terminer pour la ko balongo na bato na musala quoi basali mabeti basaka nini na bosa ni terme ngo ndeko ko aider biso parce que j'ai confiance dans papa ya bwani ba maman ya bwani soki ba m'a retranché hein voilà il m'a retranché batou na compagnie que non compagnie il m'a retranché batou pour la compagnie est en faillite va changer le mandingo. Alors Inès asalaki parmi bato oyo ba retranchaki ba futaki bango mbongo ebele na mbongo o ba futaki Inès azwi mbongo na yo wana asombaki na terrain na ye asombi terrain quelque part na Pointe-Noire et puis alobi mbongo etikali wana akei nango poto soki akomi na mikili ya poto nzamba asungiye tellement elle était encore peu jeune akoba na kotunga mabele na ye malembe Inès asaliga ndingo wana asombi terrain na ye asali moi mise en valeur mbongo msusu akei na mikili ya poto. Elle était encore célibataire sans enfant. Tango Inès akomi na mikili ya poto na France
abandi ko bunda abundi nzamba yeko sala ye grâce à Juppé Mobali, un Congolais ya Kinshasa, bankumbeli babalani officiellement après Simon Karade Zalaka. Bref, après ko bala na mariage wana baboti bana mibale. Inès pendant que akomaki na France a régulariser ba papier na ye akomaki ko sala Karade Zalaka wana azoko bomba mbongo muke na ombala obeda ayebisi mobali na ye pe non nga za la terre na ngai na Pointe Noire donc un jour fona tonga ça ba bichon belé y a pas de souci. Alors Inès et pas na bango abota bango 5 ya na bango ya liboso aza mwana mwasi 5 ya bazaka basi mwana zalate. Inès azali mwana ya avant dernier donc 4e ya na bango liboso. Tango Inès a mbongo na France akangisi à peu près 15 000 euros. Nambo akangisi wana 15 000 euros pendant autant d'années akangisi yango. Siko abino maintenant je suis prête pardon, même si mbongo oyo ekosili sa ba travaux no sauté mais tokoyi ko avancer pe na ba travaux na banda projet na ngai parce que terrain oyo Maryse pardon Inès asombaki azaki na boule atonga moi 2 niveaux moko boye atie ba flat hotel likolo na se wana ba boutique abengi mama bango na Congo Brazzaville na Pointe Noire. Maman ça va est na ba sukuna banda kotonga boye boye na banda isandenge nini. Alors bibaya na misusu basala occupation na bango. Mutraki na occupation tezeka yana bango ya liboso. Yana bango ya liboso wana abota mais a divorce ça yipe na bana mibale. Basoli en famille. Leki akena poto banda kala. Maintenant alingi sikoyo abanda kotonga. Ya banda ko ebele so to bima libanda to somba to tunga. Banda ko ande benda biso problème na ba te poande. Na ndenge ya malamu Inès abi ça va je vais faire ça avec ma sœur la grande sœur. Grande sœur to banda kotunga. Soki quand même to bandi soki na niveau assez ata premier niveau sili ba boutique on tanga banda ko fonctionner to banda ko zambongo bo se débrouiller bo na penda boutique mususu peso sala ke ndako wana esila mobimba. Ce qui n'était pas mauvais n'est-ce pas? Idée ezaki ya mabete ezaki idée ya malamu. Inès atinda 15 000 euros. Na France, c'est fait makibonge belle imagine 15 000 euros. Tangu ya na ye, comment ya Inès Maryse? Maryse a zumbongo wana 15 000 euros. Yaya. Nesa kayo papa na koko mandoki na yo, mama na koko mandoki na yo, yaya na yo, ndeko na yo, akoko mandoki na yo, camarade kutu kolobate. 15 000 euros yaya. Au lieu, Maryse, yaya Inès abandata ba travaux, muke, non. Maryse a zumbongo wana 15 000 $, on ne sait même pas ce qui a personne qui ne sont pas indiqué son asali ba démarche. Na mbongo ndeko na tindi pour atonga ba fondation ba na otonga. Asali ba démarche accueilli tout basali makambu accueilli na Belgique. Aibike il est grâce à la France, il a accueilli Belgique. Est-ce qu'on peut voyager avec 15 000 $? 15 000 $, on ça voyage à 3 personnes, 3 à 4 personnes. Il a sali yango yemoko. Ba melaki mbongo mbongo mswa kabaki asala kindenge nini tala kunseki tala kumamba ba démarche ya Maryse ya Inès et où me la quitter papa c'est 3 semaines ba aller pratiquement 1 mois mbala moko a voyager ki numéro de téléphone et kanga pendant que ça qui mbongo ba premier jour wana ba deuxième jour ba jour bandeli wana ba banaye kosola ya na ça va et comme l'étape sur ba ba maçon déjà ba brique je metrailler kaka ndenge zalaka il y a eu un temps oyo Inès asobenga ya na yi Maryse numéro sur les rajouter ils ont les cartes qu'est-ce qui ne va pas abenga pe maman comment est-ce que le numéro ya Maryse les cartes na bino biso tozo comprendre de péter Maryse ça fait un bail. Détail mon on ça yo Maryse abane ko fanda super na bangote. Maryse akobaki na niveau azoki ndako na ye abane ko futela ye na bana na ye mibale. Moi na moko ya Maryse akokreki déjà 21 ans. Nous sommes qui ba 18 ans moko ba un peu ba mikolo. Maryse atika bana na ndako wana aisa ngana kende kuluka atika bango séjour na kende poto.
Yo maman ya 50 ans déjà, okende poto, okosala nini? Bon, na peki cité, mais quand l'âge est avancé, pour que n'importe âge ils ont aussi la perte, parce que bon, voilà, tu peux même utiliser si cause ali au s'épanouir, n'est-ce pas? À moins que, autant qu'il n'est pas à papa et pas au bal nayo, à ça la belé, autant d'années, moi si c'est dans la première balle, on peut comprendre. Yo, ok, de relouka vie, n'a plus de 50 ans, mais étranger. Bon, je ne dis pas que vous simbatez, mais il faut que tu aies un sous. Beaucoup quand tu es dans poto, dans Libana, ma pécouille à l'entité, hein. On a personne le conseil. Est-ce que comme tu soli pembe? Tozo solo la pembe. Abandi ko benga, abengi siko mama na benga ya Marise zo le katene. Mais qu'est-ce que nous avons trouvé benga pe le katene? Ba kei kotala. Et si ka Marise afanda ka po yebani. C'est ainsi que maman koutanana ba koko na yeba na Marise. Oh, maman voyage que ça fait des 2 semaines à descendre en Belgique, tout solo rappelle maman. Maman ke Belgique, ke Belgique ndenge nini? Oza numéro na ye, o numéro maman kutu yango. Et si li wana te. Na 2 semaines wana, excusez-moi. Na 2 semaines wana, avant 2 semaines koka, Inès a commis koka ba faiblesse, ba makolo moi ko vimba na poto hein. Moi ko vimba muke, moi amediki si ekiti, mais a commis okende musala na ba difficulté. Na ba difficulté. C'est ainsi que la maman de Inès et de Marise va appeler sa fille Inès. Sinon, il y a un yo assez à comme na poto déjà par la na Belgique. Il y a comme na poto na Belgique. Bon, est-ce que ma travaux oyo abandon qui déjà pour retourner la fondation, ça fait déjà 1 mois. Est-ce que ma travaux évolué qu'il y a autant de terrain na ngabo de na somba au mon évolution. Maman na le ki msusu ya Marise ya na le ki ya Inès le ki na bango ya suka ba kenda kota esika soma terrain eza intact quand ba cha mise à valeur ndengwana ba sala ta eloko moko te. Inès alela maman j'ai envoyé 15 000 € pour na ya banda ba travaux asa eloko moko te. Cela veut dire que mbongo na ngala tunda ki ona pour ba travaux na souffrir pour na kangsa mbongo wana autant d'années na poto awa ya utiliser ngo makambu na ye wa kende poto na boïté avec utiliser tandamu. Est-ce que pour la poto il faut 15 000 € à tabino moko? Et si elle a regretté, Inès Tanake Moussala, elle n'en pouvait plus. Voilà, ça fait 2 mois, bah éco, fan de ça y est, congé, médical pour ma couronne, bah éco, vie, mais là ça sous-bienté. Et maintenant ça sous-bienté. Bah kebo pito na mbalna, bah tamboli bo pito sur la France partout, et tout simba kakate. Marie stanga bana koma ki poto, atikali ko benga leki na Inès ta mukete. Ya ba bana mutema bien. Yango na insista ki ne bandeli awa. Quand vous êtes encore les enfants, ba parents bozana bana ndako. Talisaka bande ndeko na yo aza le plus bon ndeko, la plus belle ndeko du monde entier. Pasi ya ndeko na yo eza la pasi na yo. Soki ndeko na difficulté, yaka se couvre na ye. Bolingo wana ekolaka entre bino. Soki bolingo zaki ya solo, croyez-vous que Marise engosala ndeko na Inès boy? Masolo musto beta na mukili ya epesaka mutu passe. Mutu passe va faire musala epesaka mutu passe bo sala na me ala no paracetamol pona na oki mutu passe. Eish. Ndala, omoni makamba ngo lukaki? Omoni? Voilà. Tellement epesinga mutu ko soit le kam oyo. Epesinga mutu ko soit emelisinga paracetamol. Ya. Nazo ko peneo émission ozaka émission ya éveil ya conscience. Soki ozana ba projet ya kotonga, ba agence ekoma nango ebele a futa mbongo na agence ba kotongela onda kuna to yo moko kita banda kotonga ndako na yo. Boza mwasi na mobali moko akei ayeko surveiller. Aki a surveiller atongi moi 1 mois soki mbongo esili bo arrêter ba travaux ozongi soko zimu ozalaka wana to beta masolo ya boye combien de fois ya o mutatinda mbongo pena boye mbongo même ba maman na yeba yana ba tena yekutu poison pa kufa
Ba présentant ba mandat que ba voisin. Mais toujours raté. To continue. Tellement presque rhumatisme na aja muke et bêta qui chiko Inès au sakanate ba kino hôpital so simbara te. Alors avec congé médical comme déclaré comme étant inapte. Et pour ça ay comme qui na niveau yaya Inès a commis la chaise roulante ma collé ça a shooté. Et voilà c'est déjà 6 mois 7 mois après. Na souci wane lati mobala ali ko consoler car non ma chérie tu sais mbongo mutaluka kango tu ne peux pas te décourager tana etana ondo komi boye na bana basana no mike boye donc ozo pesa ngai pasi na motema il faut la kana esengo ponga place na esengo nzoka mama ya ba Maryse na Inès mama na bango ala epe bien te bane ko sala bien te mobali ya quand ton mari t'aime, ils ont la liba ils ont complémentarité, complicité à moi c'est dans mobile. Muninga na la difficulté, il faut le solution à muninga na. To bete la kabino awate, ndekongo la Kinshasa famille na bango e kanaka na kisi. Atinda kambongo no salaka. Ya, yo tinda kambongo no salaka na Afrique. Okoma so na Afrique ba bengi yo. Mutu basa maladi. Hey, mbangu yo aloke tinda mbongo. O mona aloka ntumbidi ba kongo lo ntumbidi. Baye biso makama mbongo te il faut tinda kaka. Misu bakanga abona kisi ne bakanga ndeko butala lisolo wana. Mobile nda délivrer hier. Mobile nda délivrer hier. O pe yoka lisolo. Sikoyo mobile ya Inès atana master na ye moko basalaka na ye batangaka na ye na Congo Kinshasa. Na Sainte-Anne. Masana kenda petit sebe akomaka na sango et par après masana ara okena France. Ara okena France mais asaka na Lyon. Ce que ça dit coïncidence qui est ayaki Paris, master ya mobile ya Inès ayaki Paris. Oh mon cher tu es à Paris ya na vie elle moko lingaka osaka na ba camarade ya ba catégorie nyoso tout. Osala ba camarade ba pasteur, ba camarade ba sango, ata ba camarade ba connaissance ba sango, ba ministre, tandaka osala camarade masa na ministre. Ça est lengi. Osala camarade masa na célébrité, asa vedette. Osala camarade masa na président. Qui toko hein? Osala camarade masa na ali journaliste, présentateur o ayebani. Ça est qui toko hein? Enga camarade ya fiston Pelende qui toko. Au combien? C'est qui est bien. Voilà, et qu'il y a un tout ça, j'aime quoi. Tout ça, j'aime. Oui, puis que, camarade, on est en France, Boni, à Paris, bien sûr. Boni, madame, en tout cas, madame, on a un problème. Madame, ça fait quelques mois déjà, parce qu'une année, comment la chaise roulante, qu'on soit à Beteli, camarade, naïe à Sango, li solo. On t'a un camarade, naïe, t'as vu, t'as un camarade, naïe, c'est vrai, hein. Ça va tout comme ramena pesa maman bote. Camarade ni asango o batanga na Sainte-Anne wana ba ye na stuana. Tango akoti na ndaku. E amigo to moni ba délivrance. Il faut tout que na rap basango. Basango ba prouver de quoi ils sont capables. Ba changeate bande bandeli ti basaka basango ti lelo. Malgré ma kamima beza na ngope moko mona ngwe la unité. Lokwa to mona ba pasteur. Ba pasteur. Ba escroc. Pas fiston, benga ba pasteur besko ah oui. Na sarabino basali anzambe belo mona kawana ba pasteur ngade kuna. 98% basali ya faux. 42% de basali ya vrai. Est-ce que komi to so la pembe? Al so la pembe radio lokolo. Tangu sango wana kotika na ndaku, amoni kaka Inès, sanga bi c'est quoi ça? Assemblée pour la Inès. Détail mo pas visto bon ça va catholique parce que catholique ti les ba catholique mais yo chaise roulante au fandi wa chaise roulante na wote chaise roulante wa za yote au quoi fanda boete muta sali au sort bo asaka muta famille na bino bolu ko na famille très bien to ko na famille na nini mbala moko sango abimisi au monde ba sango masaka na ba sak na ngo batamula ngo pouvoir ako célébrer messe en français dit il peut dire la messe partout on a Godam Kiwan. Sangwana
camarade mobile na ya Inès abimisi etol. Ebe etol wachaka ati etol. Abimisi eau bénite, abimisi eau de livre, assemblée pakola prier, moi na etele benga oni, asali moi prière mukio na tala bi. Ozalaki na programa lupangu opesaka ndeko na moko mbongo ya lupa atonga na onda ndeko na wana mutabwakeli osor oyo alenga ekuto kufa. Aitusa yimbongo na wana. Est-ce que ça ndeko na famille? Oh oui, abisava boke bongo na famille. A consoler, a saluer a gosala ana episango wana ki tango atikali. Tango siko atikali Inès, c'est ainsi que Inès abenga mama na bango abi mama. Camarade ya mobile na ngaya ki awa. Abi no nde na fa na charge rente boye. Ezali ka mutu moko ya famille nde asali makambo oyo. Na ebite bokende kotala nanu. A sitele koma ya na bango mariziti. Aye mama, bino pe kunu na braza boke nanu koluka. Mama ya ba Inès, oyo pa zali mama kaka ya ba Marise na braza na Pointe-Noire bakenda koluka. Ya ba confirme bango oui, ndeko na ye Marise nde 15 000 € wana azwaki yango, asaki batavote, asaki makambo akende poto, mais akendaki pe olie atika wana ya atize mbongo ndeko na akende poto. Elle est allée encore plus loin, accueillie par Babomande Konaye. Pona atuna mama mbongo wana te. Ya yo kenda poto na mbongo ya nani. O remarquera te banda okenda poto osala ba 15 ans, 10 ans, 20 ans makambo simba te. Stala si mazonga no motu ya. Okenda poto na moyenne. Mbongo ya bato yiba kawana. To bien malaki osala kawana. Ndeko wana zo lela. Est-ce que réclamation ne ko pa na ote? Bon, yo oyiba mbonga batu. Bosala coopération omela bato kimo kenda poto. Okati kuno na kimia. Yango ya moko ba pasteur o ba ndima benga bango na poto mikila poto te libanda to wapi siko zali. Soki mondima bengi yo tuna kainano osala kani dans le passé. Parce que ça makambo sote ba sali o délivrance et ko simba te po osala ka ba be moko boy dans le passé te. Est-ce que komi to soli pembe. Ezane boy c'est ainsi que maman ya ba Marise na Inès taba yebisi ya la bango Marise sa aleli yi maman nde abimisa kombo ya mwana na ye Marise et pas ya ndeko na Inès abi maman c'est bon sango pe alobaki ezali yaya mais na linga ko prononcer yango ta linga ki yo moko o prononcer yango pour o comprendre comme mwana na yo o asali ngai mama benga sikoyo Marise na Belgique Marise yo makamni osali famille essaye baki olaki mbongo ndeko na yo okena ngo poto kuna okamati esili wante okay oboma ndeko na yo leki na propre pona tu na ote est-ce que makambo wana ya degré Marise awanga na kosakati ya moko vérité faut avouer une faute avouée est à moitié pardonnée na peut ça au conseil soki osali likamoko songolo attendre nini ya ndimaka soki on dimi des fois et ko sunga yo po obika Marise aboyi nganga wana obenga prophète na sini basaba nganga te ba prophète ayese bango soki aboyi kondima boya botala oyo ezongela ye oyebike bazonga kunat bazonga epa ya mutu wana epa ya nganga wana so akendaki na Congo Brazzaville abiloko na boko ndima ekoyela ye basala retour à l'expéditeur maladi oyo ya Inès bazongi sango epa mutu oyo abelaki ya une semaine c'était belé Marise abetaka libaku devant porte appartement na bango na Belgique na Bruxelles likole banda ko vimba bakenda na hôpital basala soto na hôpital wana esimba te na mitalo baboy Inès atelema aza bien portante mais elle a été déclarée inapte il faut ça ba bien ça yemoko mais siko Marise ndeko na ye akomi na chaise roulante likolo ya kidokoso tout ça la attention ya makambe koma nango ebele soko lingo tonga ndaku benga ba agence ba kotongela ndaku donc yo titolobaka awa ndoki koza la mama na yo e koza ndeko na yo koza leki yo karaté il fallait mettre bino karaté quand ça la mama c'est qui est-ce que lisolo oyo ya Marise
Ete yote. Ete yote. Marisna Inès. Et Sugi Ao. Autre loba kite. Tolobi. Voilà. Autre chose à présent. Yaya. Tolobaki yango makambu oyo ya papa Roma ezobimisa mitema ya batu. Nga na kamwe yango te todute yango te po toyebi yango ndenge ezalaka yaya déjà. Racisme ça na niveau nyonso. C'est pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Je vous avais dit tokozonga a na kotali sabino comment est-ce que na esa rabino ngoni carte Afrique ne ba sala carte Afrique wana. Afrique ezalaka na se Europe te. Afrique ezalaka likolo ya Europe. Je vais vous montrer la vraie carte d'Afrique. Dans les jours qui suivent, alors ça va investigation. Beaucoup de monde a donc vraie carte d'Afrique. Afrique est à Ralikolo. Ou bien Afrique du Sud à Ralikolo, l'Afrique du Nord. Europe est à c'est monde a balo la carte ou à salaboui pour la base là au-dessus Afrique. En principe, yaya, l'homme blanc n'aime pas l'homme noir. Baebi pourquoi de quoi est capable l'homme noir? L'homme noir est plus intelligent que l'homme blanc. Au moment où savant mi masala il s'arrabe l'homme noir. Munde atrika bisoka amukie yango mona soki no mdoa asali découverte bobo na bête exemple on tolaka awat Maxwell c'est Zimbabwe asala une télévision électrique sans câble et opela ba yeko zoe ba aux États-Unis portée disparue est-ce pas bon Maxwell to éviter malama go compagnie américaine ça une télévision sans fil sans câble. Donc il faut comprendre to dire que la sabino ava comment est-ce que un jeune homme tango ba exposer ki ndoto ya pape pour na pas François n'est-ce pas pour na balba que de retard là noir moro qui taba boy babino RCL mais pour ça noir mindele ba lexi bango et s'il y wante et comme na niveau ya likolo ba cardinal pour ne pas dire ba cardinaux donc ça dit que les cardinal mo ko dit que ba cardinal ala ko cardinal ya mboka mususu ba kutani na Rome na Vatican na matanga moka zo pesa baninga ba collade azoko yamba baninga na yeba collègue ba cardinaux tala zomona mindele azoko soana bango mais azo pesa ba collade tango ekomi tango ya noir cardinal noir moni noir yewana apesi ya collade ti apesi ya asol ne kaboy ape ko soana aleki ya tango aleki wana a continuer ba collade donc c'est que mutu mwindu ala droit ko ya mamate bakambu ya boyi makambu ya boyi toko suka na ngondenge nini il faut faire très attention ya tali sakabana que tout linga na biso africain soki l'Afrique est soudée on va aller plus loin très loin même bolingo na kati Afrique surtout linga ndengwana on va aller très loin ya comment se fait qu'on n'arrive pas nous Africains à se mettre ensemble? Europe le comment tu peux voyager partout en Europe Schengen ou en Europe kaka na carte pour citoyen. Quand on a carte pour citoyen, on voyager partout. Mais pourquoi ici, nous, en Afrique, on doit encore utiliser, on continue à utiliser le passeport pour voyager d'un pays à l'autre, pays africain? Il faut nous réveiller. Réveillez-vous, vous, nos frères africains. Le président africain, réveillez-vous. Mettons-nous ensemble. Et sachez très bien, si on veut se mettre ensemble, Occident a avec si une Afrique se met ensemble, quelle puissance! Quelle puissance! Nous devons nous battre. Dites à vos enfants, la peau noire, c'est la plus belle peau. On doit se mettre ensemble. Africain noir, c'est ton frère. C'est ton frère. Cessez avec la ségrégation. Ça n'a pas d'importance. T'as la ségrégation du voie, ça là-haut. D'ailleurs, pourquoi ne pas valoriser l'ancêtre Oyabisu? Banfumu Oyabisu. Croyez-vous que Simon Kimbangu, sera là qui un blanc, degré balinga ba vanter et le niveau mo sakana moté puisque Simon Kimbangu est noir et aussi congolais vous minimisez. Oui, c'est vrai que certaines personnes valorisent Simon Kimbangu mais na ndenge mo rote ba minimisaka ya aimons-nous les autres, aimons-nous entre nous Africains ou les Africains qui riboso o to ba quitter to l'hôpital sur makambu ya boy un pape pardon un cardinal ridiculisé par ses confrères cardinaux parce qu'il est noir. Pas si yako sakanate. Autre bagité, tolobi. Tokena komini ya kisenso et pas wapi mwana mobali oyo akufi petit garçon akufi bane ko beta bale kaka. Bale ko il pango afanza so rapona ki pa matazo bale a sauté oui akufi. Degré akubuma batu boy comme somo ya sakanate.
Hey, on a reportage. Oh. Tozali na commune ya Kiseso na avenue Kimbetele quartier 17 mai. Jeune garçon bomoni na seboye azali ya kukufa kombo na ye Gelor abandaki kobeta bale na ba camarade na ye bino moko boyebi très bien que tozali na ba vacances ya Pâques ba jeune mingi babeta bale ba je ndenge na ndenge kote basi pe bana ba jeune na bango basalaka Gelor ndenge bane kobeta bale balo ekoti na lupango ya ba voisin ba camarade ba délégué akota na lupango ya ba voisin akende kozwa bale un temps zui bale abwaki na tona ya robima alinga bima boye Gelor arate akoyi mabe kokoya koya kiawa nzoka kokufa nyonso yango wana ba camarade ne bakantika lokola oyo poisson d'avril le roi peto na mois d'avril Gelor azokosa azosala baje Gelor la muka to continue ko beta bale waya Gelor la muka to continue Gelor ata réponse moko lobitin le roi sa baje okosa na kokufa to tumba obale comme ça olamuka abeta bale na nzoto Gelor boy Gelor atikala ko lamuka te entamoka ye ayoka pe maboye Gelor pe mezali susute baninga tout la mwisi ya zaza ba para ba responsable ya bana ba eko bima awa Gelor asia kufaki kala yoka communication mwana tukuti na simandaku mwana kufi mwana kokufa ya mwana mati il fallait mettre zwa baja ya l'état ba yoko sala constat mais biloko mbala liboso na kutana ona quartier o ngana zokamba biloko ebomi mwana tozokamwa puisque na tongo mwana lamuki bien na quartier moto malade azalaki te kimia eza na kati ya quartier mwana na dernière minute papa babimi mama bimi élection oyo ekosalama na quartier en tout cas lisolo ya Gelor epesi mpasi na ndenge ya kosakana te oyo eza une manière mpona baparent bateyama des fois kolandelaka bana esika bazosakana mpo kotala même position azaleli ondire mpe aza ya kobukana me molimo na ye epema na kimia keyo Et puis c'est pas si le cambo ya Gelor oyo ba parents tout ça la attention surveillaka kiaku kiangana. Donc au nom de toute équipe de la radio Lokole Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Voilà, et ça n'est pas si papa qui est Moussala, maman qui est Moussala. Bayo Karasima, moi Nabango, Ajuli Kama, et ça n'est pas si à consacraté. D'ailleurs, c'est par ça que nous bouclons première session à Bisso. Il y a Tongo, il y a Lelo. Partagez mission, oyo, partagez Ngo, partagez ce que et Sungyote et Kosungande Komoko Songolo et Sikamoko Pakala. Allez, on se retrouve tout à l'heure là, dans la deuxième session à Bisso. Il y a émission Radio Lokole Masolo. Portez-vous bien, santé de fer à tous. Hein. Chap chap. Et tchara.